Le pasteur sait ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Casa Penuel et salami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na tala moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numéro 119 Yabino Yangoyo, agence Yassure, Kitoko. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Merci de répondre à cette invitation hebdomadaire de Eurotech TV. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Dans votre émission aujourd'hui, Laissez partir mon peuple, nous avons un thème. Lisolo ya mama moko akende Kinshasa akomi na Kinshasa mama wana akende pona otala bandeko na ye akomi kuna bandeko babi mama yo kenda poto kala oumeli pe mingi alors le roi oumeli donc basalo moi visite médicale basalo bilan médical. Mais bilan si on a ndenga Kinshasa, ça bilan munganga te pour nous mobeka état pour plutôt ndenga zalaka. Mais kuna ba pasteur ba leki ba médecin na ibele. Donc et comment que non, il faut ba que mona prophète. Mais prophète en haut, c'est quoi prophète à moi si prophétesse. Prophétesse comme on est maman Esther. Ba comme pas maman Esther. Alors maman Esther a ébissé au azaki na o ebisaye. Si maya 3 jours, il y a jeûne. 3 jours, il y a prière. Maman Esther a lobby. Oh, il y a lobby. Si vous n'avez pas Nzambe, bisona bino, to éviter. Si vous n'avez pas nae, bisona bino, to éviter. Donc, les soloana na rasina bande kotoza na likola plateau oyo. Donc, mon messano lelo dimanche 22 avril 2018, tozali wana kacha Paris pour na ko pesa bino Mateya neto pesaka tous les dimanches pour na ko kebi sabino pour na ko lamu sabino batoza sima ya ba pasteur sima ya banganga sima ya ba mandona sima ya ba tanfumu oyo ba benga mate o ba tonga mango pour na kotonisa ba poche na bango o bazo kanisa ke bino batu bofandi boza ba umbu na bango o bino batu bofandi na kata banini il faut nyonso bango ba koloba bino bo salela yango et puis bo salaka yango mais soki nan bolelite ndenga ndeko lobaka maître Chouramboma nan bolelite bokolela. Bonjour maître Chouramboma. Bonjour Eurotech. Sengo munene pona oyeba ko yaka na tango yo basela ko poso lekisi dimanche papa n'a pas de problème. Merci beaucoup. Ndego, le messager Galate. Eurotech, la qualité qui fait la différence. Bonjour. Bonjour. Alors, l'homme de 30 ans de ministère, Bishop Tchatumba. Merci. En tout cas, et Sengo Yabato, Azotala Bisso, Eza et Sengo Nanga, tant na mona kona plateau Oyo, toujours à l'heure, toujours là disponible pour la bandeko Bazolanda. Baye ba ndengeni ya kotambola na o aleka liboso na bango. Baye ba ndengeni ya kotambola na o apesa ba Mateya. Mateya oyo uta na Bible te. Ndengeni ba teya ka bango pour ba comme ça ba fanatique pour ba benda bango bon puisque but du jeu ça yango wana. Tangu yo komi fanatique à mutu. O ya koloba nyoso ya koloba. Amen, amen et amen. Alors pour ezalate toza na pona ko kebisa bino jusqu'au dernier souffle tozali awa. Toza ba bénévole na oisika. Tozo sala, toza na sponsor mon côté. Na oisika tous les dimanches tozala.
et Nzambazo Pambo la biso de manière à ce que l'homme de 30 ans aille bisabino. Et Bélé va comprendre dango, va changer l'église. Mais yoso yokate, nano l'élite, okolela, oyoki bisote, problème est fanda, mais vous allez trop tard. Et vous allez trop tard, puisque vous allez incapable de ressembler à moi en lipa. Et vous allez incapable de aucun des vacances. Passer rwana yake na vacances, est-ce que yoke na vacances? Au monde na soleil, na mbongo na yo, na mbongo na za na vacances. Mais yo tika lozole la, ozangi lipa. O nzamba ko sala te, mais ye pourquoi zeli nzambete? Yango na biso toza awa pona ko kebisa bino. Voilà, donc toko beta lisolo maman na avec un témoignage à l'appui, toko lobela pona likamba cotisation ndeko na biso moko akufaki ndeko na biso kombone wazabanga akufaki na fin d'histoire bino batu bozo yokate po bo pesa toujours matoi na bino ba téléphone na bino heureusement téléphone yango comme gratuit hein mais ce que ça attend à calendrier na ngati ba salaire kenda puisque na mois lelo soir tout bozo na ba fin d'histoire po boyoka mateya po ba laver bino ba cerveau madame tokolobelango na cotisation ya ndeko wana o basaki na kati ya église mbongo wana ekenda wapi po ekomi na famille. Donc tokolobela susu likamu ya amour et vérité basali na nzambe ebele amour et vérité babengaki semaine elekaki ba contester makambo elobamaki na plateau oyo sur l'achat ya temple ya amour et vérité. Voilà, solo lango malamu. Mais avant tout solo là, n'a repris sa parole, l'homme de 30 ans, Bishop Chatumba, pour vraiment, azon qui s'attend yo, na kata mabondeli, azon qui s'attend yo, pour être nzambe ameka ko conduire esprit na biso, pour to bungate, nzambe ameka ko pesa biso oyo, biso toza capable la kolobela bino, pour na boke bisi malamu, maloba ekima bisote. Parole des aïeux, Bishop Tatumba. On peut prier. Père, nous te disons merci. Ces temps, nous voulons que tu parles. Que tu parles au travers de nous, tes instruments. Puisque tu nous as rassurés. Tu nous as dit dans ta parole. Si vous vous approchez de moi, moi je m'approche de vous. C'est ta parole. Et tu nous as dit, vous devrez avoir l'assurance que si vous demandez quelque chose à mon nom, il vous sera donné. C'est toi qui as dit dans ta parole. Père, tu nous as rassurés, tu nous as dit, c'est toi qui nous avais choisis. C'est toi qui as dit, pas nous. Toi tu as dit. Toi tu as dit dans ta parole, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. C'est toi qui nous as dit dans ta parole que c'est toi qui as la clé de David. Toi qui as la clé. La clé, pas chez ma mère, pas chez mon père, pas chez mon grand-père, pas chez mon pasteur ni prophète quelconque. Mais c'est toi qui as la clé de David. Lorsque toi tu ouvres, personne ne fermera. Et lorsque toi tu fermes, personne n'ouvrira. Nous te disons merci pour cela, pour ce temps. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Bandeko tozala lisolo mama moko abengi biso toko bomba kombo na ye ndenga momesano na kanti kozala ndenge moko pona yo oyo ozana ko hésiter pour tindela biso ba vidéo pour tindela biso masolo oyo vivre na kata mama ngomba pour être et servir de leçon na bandeko bazolanda biso autant mutsusu ozokanisa ke tant yo kotinda biso to bimisa kombo na yo puisque tant mutsusu ozokanisa so tindi ba voice na o so tindi ba messenger na o biso to ko dévoiler kombo na yo et puis ekolukelo ba problème eza musala na biso fandeli awa pona ko dénoncer batu te to fandeli awa pona ko kebisa batu na oizo le kana kata mangomba na mwa lelo c'est-à-dire que tant bandeko wana mususu bazotinda ba voice na bango bazotinda ba message bazotinda o ba vivre ya malamu te na kata mangomba eza po yo na ngai yo na owana mususu akoyoka de manière à ce que ba fungola matoi to fungola matoi donc c'est-à-dire que ça l'appelle le roi ndeko asali na lisolo oyo. Donc, nous avons une minute de manière à ce que tout le monde oyo ndeko atindi oya vivre à kende Kinshasa pour beaucoup kutana bandeko na e mais oyo komela kié eza o azaro zelate. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
$30, $30, bazaki deux pasteurs, maman sœur na mwana mbali wana abengaki lisusu pasteur Rodi, abengaki nga lisusu, maman sœur na misusu bango bazongi bango na yebi bango te, nga na yebi ka mibali, bo misusu na yebi bango te me bazali te wana bapasteur, kaka maloba bapasteur maloba bon sikoyo, bimaki moto azosala nga neti mabe, nakata famille na nga, na yebi moto mabe, yo foto na osala nini mfeyete pa na bino. Tokongo bapasteur wana na zwi taxi au camion bango na zwi batombisi bango kuna na ndako tana sikonga na mwana mbinja ipana biso tozala na mbinja eta pasteur kuna eza na monga fula epa mwana kanter na monga fula pasteur yango ozaka na monga fula bango nyonso wana bautaki monga fula toke mbinja nga na mwana cité bordeaux na mbinja bongo ndako bozoki yango wapi ndako bozoki yango wapi bato balukaki kaka kote na monga fula na monga fula d'accord na monga fula kasi ye mamesere watu kiri mbongo baalowe ndako. Donc, l'église en plus à la Mongafula, sur la landio bien. L'église en plus à la Mongafula. D'accord. D'accord. Ça semble à la carte à maman. Les yeux dans l'église, si on va se semble à la nation semble à même pas une chose. Au compte que nous semble pas là. Mais vraiment la grâce à la Mongafula. À ça, les gars qui vont dans l'église, il y a un moment où tu vas créer des Yamoyo. On dit que les gens de l'âme t'as fallu ma casse de bateau à Bimafema. Hein? Pour vous mettre là, c'est ma voix de la question, c'est là où elle va passer. C'est ma cam quoi, au Jatumba, Joluba. Moi, je suis en de naïveté. Jatumba, l'oubli ma cam, so, l'oubli, ma camana, il y a un zomo, il y a un monaki. Dans un monde, il y a un monaki. Donc, quand on a tout compte, le cas de l'église, ça me rassemble, même maman prophéteuse dans le rapport, il y a un sexe. Il wana zoki kai wana zoki nyoka bimina sex wote muone tindi nyoka nyoka bimina sex abimina na sex na boyo bien na alobi amuna alobi ibimaki ndi mwana obi ya amunaki signal ya mona ke bimeka chatia zo mona tingana zo mona na loto voilà zo mona ndi nyoka chokeni ota nyoka yeyo zo za biso biso nyoka usona bana to ko tala bana na ngabe wana moto na mbeba ko timbana huyo akishaka bana ba grande na mwana yeye na mwana grande au na mwana bana ba grande na mwana grande ota na biso biso nyoka ota nyoka yewana zokeni mate nyoka bimiyo na se todo kwa ko ba kubona ngati d'accord y a pas de problème binga pena ndiza na binga makati d'accord y a pas de problème yewana zokima azokeni afinyo ko kasi yona te monde yona adrena feneke Moi,
azokoma na telgo na benga ndenge so mwana ngako ndeni prophète Rodrigue aliya ba nokini na tela tine na photo na ye azokoma kabla ko na ba ko te batalukutanga yo moto memina kuna okomi so batalukuta wana ndeko no yakina ko ndeko no oya memaki wa ko mo bien ba batalukuta ndeko no mate mwana ya grâce d'accord Ezana mwana nimeke pana biso to kede kuna to batla na ko bazana kata ndoko ibele to no puye na ba grâce biso nyoso yema na amu azu aluki grâce na biso liboso akufa no kite kwa zando ki akufa de kalate apesa so ina ne ya mwese likini ina ne ya mwese likini mutazando ki grâce na biso ndoki makasi yemta ya rapoto ya mtando ki ya solo ne to bota ne to kula yo ndoki mo bina zuwe mo manga pamba na ngana ndoki te makamio wazulubo yana biso ndoki grâce na biso kufre mobali aza tuiza kufre mobali atara na bana ye kune pana biso papa biso mutambugo ne pana biso akufa na ye ngo yemta tika to mo kwa mikolo biso to panzana ozomona biso to zali pa to zali atish batu atika na kuna mke ni bali baba tika na bana ya na bana gal mo ya so mo milimo so so ba difla ya zonga na ata kuna ya toka pa kai kuna kubuta bana ko ba zaka kuna donc ko ya pa shi ya ndoki on est là boss ko on va mwasi pour faire de mwasi mama il est faire adili zana le yara no sala kula mbako akodika ni on dit et il y a la petite les zali pour moi na ba kuta en tout cas tu m'as pas tambola et déjà allo ba ka feito la tika te na ni bakata ba kwa finga ba ko ba za zakata uzango yiba ya mama zo finga bango mais makabo eza makabo solo afrika mwa mokela za kana kama kada bana mike na kwa mwa mokela na bakasa bien na mama on va très bien on a menga et pas da processo ko e bouger za sentir kule e tonga na kata metenzo nini pas donc que makambo yo ke suda pele sa chance la kega de ça bien na wali kizu na ko baina ngana kira na ensemble na ndako na zogi catholique ngana sutumba na ke ko tamba na sai 5 jours na nini na Lourdes na bila ke so na nzambe pardon na kimemba na Lourdes na sai 5 jours na Lourdes na équipe ya cancer na kote équipe ya cancer ya 94 na kimela ba mama wana ba vindele bele pour que kuna to sali 4 jours na Lourdes to que no sabe na mimi so ba ma Lourdes na yena mo so ba takwa ko bi ke na zo ba tunaro ni na msema ka nzambe na ngana kipa bulo na sema sengi ala kisama ala kisamai azumo asa de wana ndako na zao sio sio bizo na ke ate Église catholique na okidete Église catholique ni na zo kapema solo nzazi ba leo mo bafunda skala moni nzamba tani nzamba tuseme je dis que ça fait une église azo que noter na point azo que noter mais ko tsana ni toba neno bo batalla na bata wa mo Église catholique c'est na bo mais na ngata na ndako voilà oyo ni so ba chatu bazoloba ezaka lo kutana lo kutata lo kutawana ba kusamsho soto na tatu mbate to kutana kata ni bon mais oui siko mikolo azo bela ngai na somba ka kati za kombe papa kati ya dio na osoma kati to o na trelado ndenge zana ba mana bele ko na disoke ozana na tsida munene na liboso na wana mwana nga oya media kwa sana nga mwa mwasi akosi 24 ans lobi il est avril akosi 24 na teke na profil ya portable nanga atuna na ni wana nga be mwana nga mwasi ona kote na ngata na lubana yoke mwana yogabi no mwana na botani yao ayaza ayebi kisasa te na mema na bango ta mo na bona ngo so botani ana na mode kama ni bari na ye ba ni ke ba ko ba taka mi bimba ba mo muto zana ndako nai o wana yebi kisasa te na kile na bango na note mo ko nzamba ko chunga na bo mo na ni mingi to kende na zoni na place so mo so bungesi ni na zoke de so awa na ngake de ara na mo de juin ba sina pa to kina mo de juillet so mo to zo tonga siko ye amoni siko yo exida o mama na benge kuna siko na moni exida usati ya makasi na moni exida makasi na mwana na moni operation moni na biso ngo operation mwana na za madadi te operation na zo sunga sura odolo kanga asira ni o so makati to priya na so makati te ba ko tisoba a laver au cerveau maman il faut biloko wana bobima na biloko wana bobima na biloko wana biso tolobaka toujours yango na bengi yo kuna na bimi na binga binite na bima kama je patera azokosa ndenge za wana siko to no kile na telefone nyonso soka na mbongo nyonso ko soka na mbongo kasi so ozo na telefone fo ozo
bakati. So na bila pira na telefone ka ndinga na WhatsApp. Na WhatsApp ile pour faire na unité kuna. So na unité. Ni zati. Pia no kutoka kama moke. Na nza da kapata kanso nini yo utafika kana yo. Mais c'est ça. Pour au Koufa, c'est ça. Non, non, mais. Na émission que Makambouana ezali makambo ya lokuta. Ba pasteur ebele nenga tolobaka, ba pasteur ebele bazana bazaki banganga kisi, bazaki ba magicien, bazaki ba mandona, bazaki ba tanfumu, bato wana bango mutu batondi na l'église, machine na bango ba commission na kati église pour ba epate bato. Et bakoyebi soka likambo ya munene oyo toucher mutema na on pour suka obisa mbongo. Ezaki ndoki ezali kokufa, ezali accident, ya biloko eko beta mutema na on et comme ça yo koma faible, ye abana ko contrôler yo. Pour mke yo koma tinda 100, to sambela, tinda 50, to pambola, tinda boy, to délivrer tout ya lokuta. Konfuta te la preuve est que ndekono oyo babaki a sala un ante azati lelo. Et puis aux amuto alibosote et belé ba leka pe na chaîne na biso alobi ba yebisanga personnellement que na okufa na tel mois. Ba ko yebisanga ba na okufa na 2015 to komi na 2018 ata kutu pota ya pamba na ngote. Mama kala okufa mama kala sema zali. Ko ni saka ke yo ko mona na bandu balwa. Azaza beti. So ko na de so lo de ka so meta nzoto be yo moko. Moto ya ko ta yo. Ikisa kuta zo ndo hosinga. Ikisa yo sana wala kuta. Ba yo ko sa biso. Na do mone so mmenga kwa mbongo bibi mmenga ya kuta mbongo na transport. Ya pesa ba $50 ba nyenga do mona. Ba masolo na mama mingi eyela akaba ndeko basi. Na comprenante comme souvent moni ke bokote na faiblesse mo ezali soko moni na l'église ba peine du soir wana bato ba kena osenga tubela bato ba kena osenga deliver ezaka basi mi bal baza muke donc il faut que on a besoin de maman ce qui yo tangi bible na yo nani Jésus t'a envoyé la croix alors tout est accompli maladie pauvreté, passé. Non. Mais un pasteur, un soi-disant pasteur, ou un mandona, il n'a pas de pouvoir sur ta vie. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Ceux qui ont bien en Zambé, Zambé doit protéger. Ils ont pasteurté, ils ont évangélicité, ils ont puissance pour côté. Voilà. Donc bandeko naranti bolandi lisolo yo ensemble na biso boyoki na niveau nini masolo elekaki na kata Kinshasa lelo l'homme de 30 ans Bishop Chatumba yeyo na gauche na ngai aza mutu moko azalaki ndenka ye moko alobaka ezalaki kala Chatumba okufa Chatumba batuto na mutuka Chatumba yo olalo la mukate mais lelo tout repose sur Bishop Chatumba. Papa, nous allons lire un verset de la Bible pour verset où esunga baza na bandako baza prêt ya kozala na bandako pour ba verset où esunga tabino place bozali. Nazotanga dans le livre ya Philippiens chapitre 1 verset 27 jusqu'au verset 29. Et lobi seulement pas autre chose, seulement. Ce que je vous demande, ça c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. C'est ça que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce
non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Il y a 3 choses dans le verset. Paul dit, je ne vous demande pas autre chose, je vous demande une seule chose. C'est quelque chose de vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est-à-dire que place nous sommes allés. Aux aucune église. Aux aucune église. Puisque l'homme a tout basadi qu'au Kadisake, qu'au bâtiment, avenue Panzi numéro 40, place église Zalinde, accueilli présent l'église et en Zambe. Pas seulement dans cette condition-là, mais ce que je vous demande seulement, quand il y a bino, évangile y a Christ, botambola, lokola évangile y a Christ, c'est-à-dire koloba. Et puis il partirait lui dit, soit que je sois absent, ezali nazali, ezali nazali te, tala, pour la série que nous sommes à ezanga inenzambe te, nga nazo biso makambo, nazala absent, nazala présent. Bino botambola, selon l'évangile de l'Église koloba. Ngai nazanzambe na binote, na kufela kibinote. Mais de l'homme pasteur miibi nganga, basane kuna kisabatuke, sans moi pasteur, soki yoki maté na ngai te, soki kaka ngai na sambedi kaka pona yote, on commune lobi côté, mais Paul a dit koloba, que je sois présent, que je sois absent. Que j'entende seulement dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Tala, nazala absent, nazala présent. Aucune église, il y a bâtiment. Aucune église, il y a bâtiment. Clé zakaka moko. Que tu sois ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et puis, 3e dimension, sans vous laisser aucunement intimider. Trop intimidé par les pasteurs. C'est une intimidation. C'est que l'évangile. Yo na monika ko de délivrance. Yo na monika ka mwana no azokufa. Yo na monika ka papa no azandoki. C'est une intimidation. Mais pour la Seigneur Koloba, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires de Christ, c'est pour eux une preuve de perdition. Lo lengeni ni okoyeba ke pasero ya pengui. Lo lengeni no okoyeba ke pasero ya akobi passer la satana. C'est quand dans sa bouche, quand il veut s'adresser à la vie na yo, amoni diwa yabana na yo, amoni diwa tata na yo, amoni diwa mobali na yo, amoni divorce na famille na yo, amoni commerce na voyage na yo, liwe ezoze na yo, amoni bana na yo, ba baby. C'est une preuve de perdition. Ce n'est pas Tchatomba qui dit, c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Puisque makambo ya l'église, et banda le loté, ya ba passer à mabe. C'est une intimidation. Na makolo wana ma passe mi balé des fois babima. Bane ya moko moko babima. Nyoka wana il fallait aller bangote. Mais une intimidation c'est quoi? Nyoka sali. Nyoka yo azobima. Nyoka yo azobima. Yo ozomona nyoka wana te kaka yende muto azomona nyoka. Si manyoka kobima alobi na yo il faut que ça mbongo poto kata singa. C'est diabolique. Yango c'est une preuve. Tant on a vu c'est que ba passer n'enga bazo tambola boy. Service 9 ba pengui, 9 ba sa yanzambe te. Preuve pour la Seigneur Koloba, c'est une pour vous une preuve de perdition, mais pour vous des saluts. Et l'okonini yalobi konabino. Pour vous, c'est une preuve de salut. Bino il accepte tant aux animaux sont pasteur wana. Abandika comme maloba wana. On se souvient que laissez partir mon peuple. Ah, laissez partir mon peuple le baki makambo. Ce qui n'a pas les bossons pasteur, n'a pas les bossons prophète, les bossons diacre évangéliste. Abandika ka na moni divorce. Abandika ka na moni mwana na ya komi liboma. Na bandika ka na moni commerce ne zokufa. Na bandika ka na moni nyoka bimi na makolo na yo. Na bandika ka tangu na zako kangamiso na bandiko sambela. Na moni nzamba zali kolobela ngai. Nke yo dengo zaboye ozobongate. Que c'est une preuve pour toi que le passé est perdu. Et la Bible dit, quand tu commences à comprendre des choses de cette façon, la Bible dit, c'est une preuve pour toi du salut. Nzere alobi kono ekomi.
puisque le bato baza na l'église bako nyokola bango ayebite que passer na so nyokola ye. C'est-à-dire Moutongo, Abikina noté, il n'est pas encore sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, première preuve, c'est de discerner que Mouton yaza en face na ngayo, aza yanzambete, aza yanzambe na signinin, aza yanzambete na signinin. Délivrance, il faut que na délivrance. Il y a déjà que passer wana aza yanzambete, yami bale, depuis on quitte délivrance wana, abandi ko lobisa yo milimu ezoloba, obandi ko yoko wana milimu ya tatana yizokoloba. Il y a déjà que c'est pour toi une preuve que le pasteur, les prophètes et l'apôtre est déjà dans la perdition. Et quand tu comprends ces choses, la Bible dit dans Philippiens que c'est pour toi une preuve du salut. Au biki, au comme moi on entend, au bandi ko comprendre mamando na oyo. Papa, maman, ozana mukili nini, mutoazo lo belonga passer. Ezana passer de mon côté na mukili oyo. Yaba Congolais. Akolo bake Chatumba. Aza musala nzambe te. Chatumba te une église na ngai te. Chatumba sana boye te. Mais tout na siko ba passer wana. Na soani na mon côté. To finga ni ata na mon côté. Mais lelo bango nyonso baboyi ngai. Baboyi ngai. J'ai compris, selon Philippiens, que c'est une preuve que ces hommes de Dieu étaient déjà égarés. Malgré les églises. Aujourd'hui, moi si na yo. Moi si, tout le monde na yo. Azali ki passer, to tambuli de tole na ye. To suanate, to finganate, to sur la raison de te pour nini. Puisque les longs gars dans un locola, un fils prodige. Asenga ki bozuye pas tata na ye. Abi papa pesanga par nanga na ke na ngai. Na ke ina le. Biloko na ngai sili. Na komi kona biloko bangulu. La Bible dit, ayant rentré en lui-même, nazongi kati na ngana, chez mon père, il y a des serviteurs. Chez mon père, il y a de la place. Je retourne chez mon père. Que mon père me considère même comme son serviteur. Mais j'ai refusé de manger les pauvres. Ce que mangent les pauvres. Puisque chez mon père, il y a encore à manger. C'est ça ma situation. Nazongi pas itata. Moi, j'étais allé pour que mon père me mette au rang de ses serviteurs. J'ai dit non. Mon fils qui était perdu, les voici revenir. Papa n'a pas fait. Mais ma passer, il fallait pas se faire là. Et ça n'a passé de mon côté ngani to swani. Et ça n'a passé de mon côté ngani to singani. Mais pourquoi ma kangikanda? Pourquoi ma commune a passé la bangoke? Comment c'est ça tout mambo tété? Bible dit ici dans Philippiens chapitre 1 verset 27, c'est une preuve que ces hommes de Dieu sont dans la perdition. Et la Bible dit pour moi, c'est une preuve du salut. D'abord pour le Congo. Maître Chouramboma, pour le Bindéni, on a dit témoignage ezali frappant. Alors, est-ce que est touché on de sentir ouais, en tout cas, c'est peu limité dans la bataille sur Zolanda Bisso à travers les images ou les émissions ou les sportifs surtout au bazar partout dans le monde entier balingara makamba sport mais si quand on a laissé partir mon peuple et swingai et ça linga passi parce que na comprendre que ba congolais bazoyo kakakate et puis ba congolais ba koyo kakakate na sima mikolo ba kolela kaka ndenge tozolwa pona nu ba lelite. Imagine toi moto uti poto avec tous les raisonnements que ozomona awa na poto mais tout le monde a ba faux magie awa na poto ba l'accession ni ba sala ba faux magie ndenge ni ba faux ba miracle sala makao OK na poto moto moi sur le bio ba ke no luka ska ba sambela pona yo ba memi otana ndako moko abeze mona ndako moko ezanga na ngotina yo uti poto o kanga misu nyoka bi mi nyoka wana mutazo mona nyoka wana kaka ye moko mutayebi azaki nyoka pona le baka tangulu te fa lo batam nyama moko zamba pour dire que ce sont des mensonges. Na regretté mingi na sera lobi que non naza suna na moni ku na ko sambela soute na zongi na place na va na ndako te ser okoko va na kata ndako te pona batu moko boy. Ce sont des gens mortels ba kufa le ngana na yo bango ba ko isa ko ndima na yo te zongela lisusu nzambe oya solo asia passion na be preuve oyo o satanda kite mbongo eseke alakisio na boka pour comprendre que l'homme est l'homme, c'est Dieu qui restera Dieu. Donc Lucas siko nzambe wana ya solo donc elingo loba zongela babiti de malamu zalaki nango bondela nzambe no zo bondela Bible il faut que l'église te pon nzamba yoka yo te nzamba agréa Jésus-Christ de mais pour la lobi que c'est une preuve dans la présent dans l'absent problème na bino c'est que bino botambo loko la Bible lobi voilà. Vous comprenez? C'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a encore pour la montouté. Ce qui est bon, et ça a autant là, le la Bible et lobby. Donc, Lingo Lobake,
batela kondima na yo zongela nzela na malamu ndongo za kosala nzambe akosala makaminene mama wana kutezaki miki wana barnaka miki to benga ngo mais attention au peuple congolais soki bino bozoyo ka sonnerie oya laisser partir mon peuple bozoyo ka éveil oyote bozo considérer ponzamba lo makambo oyo nete fa fungola lola et fungame à lobby to fongo na ba frère mo ba fandi cravate lunettes à vie claire le Seigneur m'a dit j'ai vu un songe Dieu m'a parlé quand j'étais à mon awala mo moni que non makamanza mais t'es mon frère Nzamba utilisa même Anne ya Balaam Paul wana Balaam. Alléluia. Que o me oso beta bo ndenge nini. Et puis Balaam na buso bana il n'a pas compris que oh Anne azolo bandenge ni. Ya yebite que Anne ko lo bate. Mais au moni laisse on discernement donc pona o ba o bazana mateur on comprendre. O lelo bozo ka biso boy et ça pas moi ene lo côté to lingi ka bino mande ko nanga et fait mo côté la bino. Tandi que bozo nyoko mbongo no ko ide bande ko na yo. O boti bana mapasa nyoko na katali mamutu. Ah mais avant la place ni. Donc, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus dit. Jésus-Christ a tamola banda to bandi kotala Jésus-Christ de 30 à 33 ans. Yé, to tinga lo mono makambote. Yé moko messi na mabelo ya biso to nyati oy. Ke mutu bonga zo yakala no. Bibi se boy. Bongo bino bo uchi na ngo. Même isalo baki to ko sala ba miracle ko leko to bongo yango. Oh yango te. Oh to komi na ma arnaque. Bokomi ko nyoko la bana nzai bazo souffrir érotique na ebisio. Bozo yoka pom na ngezali ke ba congolais po ba yoka fait comme la ye. Po yoka fa ka muninga muso azu yango. Mais non, maman. Pourquoi ça ko ndima na yo te po na ngezali nga passe parce que lobi na zo akutu catholique. Okeli susu ke l'église moko lobi wana boy. Oye na ba mai moko bo. Oke ko lukani. Na Louvre. Ko lukani mama. Na Lourdes. Na Lourdes. Ko lukani mama kuna. Ok, quand on a sous bateau, biso ya bateau, bateau ya pédition en tout cas bon kufa. Au moins bino, le quoi bozo yo kateko, nanu botambolite. Boko et puis nazo banga ngate parce que Matthieu 24 bagi makambo wana boko yo kayango. Wana so mono monengo wana mwana nzamba zali zana nzela. Donc ni ba signe ya temps yango wana. Mais Congolais liko comprendre kate. Muto boye baki azalaki déjà criminel. Muto bino baki aliana batu wana pasteur azolo bano na ndako wana asala 30 ans te la makambanzambe. Mamuso asala 10 ans te na yebite. Mais muto asala 30 ans esi bino ke nga na laki na le faux na laki aventurer na sala boy. Mais est-ce que soko vani na ndako ndeko na nga même yo pasteur mais asa soutien na bino asa pili boko fa na bobonde la pola bi massa oyo akomo massa oyo vie oyo akomo zongi sabiso na nzela grâce à Seigneur na koko na bino combattre akomi no combat parce que na kata mitema na bino boyebi nini bozo kanisa pona ye oh destin nzambe comme ta réalisation destin na eza mutute bokanisa ki mabe mais aujourd'hui Dieu l'a utilisé autrement asa brempo na bino mama zongela ko sambela nzambe zwa bible banda ko tanga kota na kati ndako na yo sambela kanga porte na yo kota na sibana mabondela nzamba ko yoko babi banda na lola bible mutelobi na lola place azela ko yoka ayoka bato ebele na kotanga lo ba kombo na bible mama bonga yoka ote pona ni abenga batebe na bakombo na bango ba okuzwa yaki ta masumu kolekanga nayo bongo yote pona nini po mitiki pamba leo lokola oyoki likambo yo zongela vana ndako benga bana benga bovana mwana ko sala accident asala accident ndeni pona nini ba ba teke akuchi na papa viteke mwana ko la ministre fallait que mwana ko ta président de la république ou bien mwana ko za pona nika fa ke mwana kufa parce que Bible les a eloko transmettra bon moi Bible les eloko yaka na vie Bible les la parole les a vie qui vivifie et ça le la maya ya malili oyo uti musika comment il cause la kana na liwa comment il cause la eloko ko bangisa moi c'est aboche ko sa le bio na problème sérieux frère to bana bino subo za la besoin ko senga mbongo bo senga mbongo ba ko pesa bino na église bo tika ko bima derrière Dieu bo tika ko bima na mi panzi pona ko luka c'est pas bon. Merci beaucoup maître Chouramboma Galate pour le binde nini oyo ki témoignage oyo na ranse touché ndenge moko. Mais et puis sur moi idée pour oyebisa bandeko ndeni bako tambola par rapport il y a ba pasteur wana puisque bandeko mi bakenda Kinshasa bakenda kuna te ba ke le roi bilan médical kuna nde ba pasteur bazali de top ba prophète à danser baza kuna bangonde bako tala bomo na bango alors que il y a bango ba bien on puisque mingi bazalaka a otolo ba ya mninga mais yeta mtusu 3 jours après aye okufa mais yo lo bien ndeni bon na pesi nzambe merci azo lokomo na oyo zo bimana poko lelo pona ndeko la biso mwasi oyo mais nzambe wa kela ba minganga azazo bate c'est-à-dire sozo ko bela il faut qu'il n'est pas ya munganga asala l'examen po yeba nini za ko tukisa yo mais ndeko mwasi bipai oyo ereka salaki ezalete atiki munganga akeina no basambela e ponza balobi avoke ne pas ya obananga oza ko bela il faut ko mona munganga osambeli okepa munganga ko mona malade za ko bela reculer pour mieux sauter
ndeko amoni démarche à sali bipa ya ko kutana bato wana to benga ba criminels les hommes de sang. Alors bango ndeko akei akome pa na bango et comme likambo ya liwa. Bango prophétie mususu ezalaka te oyo bakoki kobimisa po bakanga mutu. Il faut ba bebisa yo liwa tomoni bondoki, tomoni accident po bakanga yo na boloko na bango. Alors sengeli ba bimisa ba parole oyo na yo kate oyo ko neutraliser yo po okota na filet na bango po ma manipuler yo. Po so ba yebisio tomoni libala okosepela. Mais soki azana bezo ali yo mbongo et sengeli fa mema yo na ba prédication na ba prophétie oyo ezali ya bangunza ya batamfumu ya ba mama binkundi oyo bazalaki banganga na kisasa kotala bato maboko me baye ko bomba na ba bâtiment pona kokosa bana na nzambe. Alors ndeko ya mwasi oyo yemoko amoni yango alandaka émission alobi ya solo makambo oyo bolobaka eza ya solo eza epi ya solo to sangani ate pona ko yeba koluka gloire na biso jamais to sangani awa te ke te pote yeba na kobeta masapo jamais to sangani awa pote kombo ya nzambe etombama pote ba oyo baza kolanda biso bayeba ya solo keno sur 10 9 bazali ya kopola baza ko utiliser kombo ya nzambe me baza ya nzambe te baza kotanga kombo ya nzambe po ba focaliser ba projet na bango satanique diabolique na nzoto ya bana na nzambe. Alors ndeko mwasi amoni nyonso oyo basali et pesi résultat moko te mbongo na ye mutu bale yango bazali miyibi bazali bescro bazali ba oyo nzambe abenga bango te ayi kotanga na batu ya pain de soir, c'est-à-dire oyo za bango ko kufa kuna baza ko bomanga toujours batu. Mais pona ndeko mwasi oyo ye moko aza ko mona keno abimi na bâtiment une décision alobi ke akosambela le société non okobima na bâtiment conseil to kopesa okobima na bâtiment et lobité okanga maboko na yo otika kosambela tala Philippiens 1 27 à 29 lobi bien que non batu oyo bokoyeba be preuve na bango na makambo balobaka. Makambo balobaka ezali tomoni liwa tomoni accident et là kisi ce sont des enfants de perdition bazali kokende na libungi batu kokufa mais bino pe épreuve na bino ezali ekoya ya sali na bino lobiko na bino koya tango bokomona bandani kobimisa makambo ona munoko na bango boyeba miso na bino ese fungwa bibeka ekwe tango ya bino bokabona na bango ekoki bino bobo kolanda biso na bandako ezali ete soki otelemi liboso ya bato ya 9 ayebisio za mosai na nzambe okoyeba ye azali nganga nguza tamfu bato ya 9 sur 10% toza koloba soki abani koyebisa o prophesia tomoni liwa mama na yo ndoki papa na yo ndoki mwana na yo zoli ndoki kanga bisaka na yo lobiko na yo esepesa meli yo loba bozali ya nzambe te boza ko utiliser kombo ya nzambe Bible na maboko bozali bana ya banganga bozali bandoki batu ndenge moko na bato ya pain de soir. Alors mama yoyo oyebi na kozwali kama oyo nzambe a épargné yo aningaki okuta na ngo po ososola ko ba ko sambela na ndaku tanga Biblia nzambe akoyeba na ko instruire yo moko ngai pe na zalaki na bâtiment na bimi babanzi ke natika ko sambela na tambola elebele bisowa nazala te tambola na ndenge longa meli sepelisaka nga nzambe. Alléluia. Elingi ko bana musala chef azala te soko kombola kuta nzela batakati si yango. Alors oyo nyonso toza kolanda biso na bandako o sambela na bâtiment o sambela na ndako yo sala oyo ko sepelisa nzambe elakisi kobanga nzambe kotambola na sanctification okomona nyonso pole. Mais ya mutu ya balobia okeno soki bomoni ke babani ko bimisa ba makambo oyo elonga melite boye balobi ko na bino epesa meli bino kanga bisaka na yo kende loba bozali ya nzambe te. Merci beaucoup ndeko nanganti botangi kombo ya mingi ya pain du soir nanganti tozo chité kala mingi te na émission na biso. Alors pain du soir toza na problème moko bandeko babengi biso ebele bandeko babengi ebele bazana souci makasi na ndenge ndeko moko akufaki na kati ya église wana pain du soir elo wa liboso bato bazo regretter ezali que zela kata awa fallait ba kata awa zela micro zela ba kata fala kata kuna te promesate kende na montage et ça la bille ngapé Dino, ça passe. Non, il n'y a pas de problème.
dimanche passé c'est Melinga il faut bosser là avant. Très fort. Notre micro, vous allez correct et puis bon câble. Écoute à la salle veste. Même côté de bosso. Bandeko nakanti na kolanda bino nyonso nayoki kombo ya peine d'histoire ils ont revenir na masolo o tozo beta awa alors que tozalaki na lisolo ya mama o akendeki na Kinshasa o ya monaki nyoka soit disant nyoka alors kombo ya peine d'histoire ils ont revenir nayoki ona mnoko Bishop Tatumba nayoki ona mnoko Maître Shuramboma na ocho yoka ngosusu na mnoko ya Galate le messager. Alors pendant que tout ce qui est enregistré dans l'émission de Lelo, peine d'histoire. Alors, peine d'histoire, Ndekomo Akufaki, il fallait pas kundaye. Alors, ma solon vous en donnez Bishop Tatumba. Non, moi, si yo maman, on a pris témoignage de mon tournoi ma peine d'histoire. Voilà. On se comprend. Bishop, tu vois, ça le banc publicité. Mais tout simplement que, bah, Bishop de Kamboya Ndeko, Oyo, Aotiko Fo, Wazabanga, tout ça qu'on présentait. Dans nos condoléances, famille Mobimba. On est de cœur avec vous. Founou, Wazabanga, Bozadina, mes condoléances à laisser partir mon peuple. Vous êtes avec nous, nous vous soutenons. Dans épreuve difficile, Kobungisa, Moutumunene, Boye. Alors, Baïbisi Bisso, Basali cotisation église, wana. Le col Basali cotisation pour n'accompagner ça, na Matanga. Cotisation tant Basali. Mbongo ezali ki monta wana te mais église ebimisi 2000 parce que église wana peine du soir il y a cimetière il y a pantin bazana organisation de église soki basali cotisation ba prélever mbongo ya matanga bango batikala ka église 75% bazui 25% ba ke kopesa na les concernés donc ceux qui ont 10 000 ceux qui ont 10 000 bango 7500 ça va pas 2500 mais non 10%. Mais non. Alors, c'est comme ça qu'ils le font dans leur église. Mais pourquoi d'abord qu'on ça l'ango? Parce qu'il faut que ça la péter. Parce que tant que ça la, nous sommes dans l'église. Les autres dans l'église, c'est les pasteurs, na maman pasteur. Alors, bah, na mbongo, heureusement que famille, ya moué et boy, mbongo 2000. Parce que famille a moué et y a déjà pasteur, n'enga pensé que déjà communiqué l'église que famille a déjà na mbongo te. Bazana nenga kukunda ebembete il faut biso église to misambongo pona kukunda et sikoyo pona kukunda même il fallait kukunda mutu na poto na 2000 euros jamais. Alors et puis bosali cotisation wana olie bozwa kaka mbongo nyoso yake ya matanga bopesa nono bokati yango mbeli botikali nango na église pour passer na ngoni pour passer la dia kaka passer kaka mutu asana posa mbongo na mwasi na baba pasteur. Alors c'est pour vous dire que makambo oyo ya peine d'histoire et puis toke musika mwana moko garçon moko asakuna Emmanuel garçon na salaki mariage l'église wana a tozorba mwasi ya Emmanuel azana zemi Emmanuel mutu abengi ngaite mais bato babenga baza bato église mwasi ya Emmanuel na minute oyo azana zemi akimisa passer que mwasi azana pasi passer a pesa ke 200 euros nazolo balokona lobaki likambo wazabanga 200 euros bopesi mwana wana azana libumu ya mwasi ya Emmanuel soki Emmanuel atire attention te zemi yango ezokende
Alors, puisque bino ba congolais, bosa koyokate, quand on vous dit que ce sont pas des pasteurs. Et puis nake musika. Yo pasteur ya peine du soir. Otindi bato pa nanga. Bato yo baye ba oyo tindi les jeunes des jeunes garçons. Ba oyo tindi pa nanga po ba ya ko filenga. Ngai caméra et pas nanga caméra ezalaka. Ezu bango film na zeli na film. Kokanisate ke ngai chatu manenga na sabo na kobanga physique menace des publicains, des vaudous, des païens sorciers. Je n'aurai jamais peur de vous. Je dis la vérité dans le peuple congolais. Et que Moutou, à quoi attendre n'a pas de wa Moutouti. Alors, passer la peine du soir. Vous ne saurez pas m'intimider. Et puis, ok, Moussika. Otindi Chikeva, Freddy. Freddy Chikeva a une église. Otindi Freddy Chikeva. Freddy Chikeva, c'est Aza Petit Nanga. Naza des problèmes, c'est un petit qui me respecte. Moi, je le respecte. Mais Chikeva, Bitumba Oyo, il y a peine du soir. N'a laissé partir mon peuple, vision yanzam. Boko kiko kwe isa yangote. Chikeva nazoro bano, bimana masolo yo. Masolo isa masolo musika. Puisque tozo bunda contre ba vaudou. Ba vaudou ba sombi bango déjà. Bazali awa. Na cimetière à Pantin. Bazali ko détruire, ko manipuler ba nzambe. Jusqu'à ce que nzambe a kosa la justice na ye. Likolo ya pasteur wana, ya peine du soir. A Toubeli, a renoncé, a tiki mikumba, a zongeli nzamba solo. Mais mélange oyo, abanda kobenga concours ya banganga mususa mike pour basa la complot contre laisser partir mon peuple. Iboye ba déjà en avance. Biso tovanda kina biso. Nzambe mutu ayi kuluka biso. Amen. Mutu lokola ngai chato manabo mutu nanga boy. Na kokaki kotele mate na ya koloba ke mutu wana za mabe. Posi ngai bafingi ngai, bafundi ngai kisi, bafundi ngai nganga. Ngai moko na tambola kibiente. Nzamba kokaki kobenga ngai susu na loba makambo neti. Mais comme il ne se répand jamais de ses dons et de son appel, il m'a imposé une charge. Pour naïa liboso caméra, naïe bisa monde entier. Bande konangai, babetela ki impijik maboko. Babetela ki adultère maboko. Babetela ki nganga maboko. Babetela ki mutu mabe maboko. Yango na renoncé. Na dingi, na préparé kokende nanga na lola. Muto nyonso ko empêcher chatumba kende lola. Akokutana na nzambe. Moi je suis en train de préparer mon chemin. Je ne sais pas. Demain ou le lendemain, na komine sengo. Ya ke na kende komuna Pierre. Na kende komuna Abraham. Na mona Jacob, na mona Sarah. Na zana posa na mona Rebecca. Na mona oh Rebecca na komina posa wana. Je suis fatigué d'attendre vos maisons. Je suis fatigué d'attendre vos voitures. Des mensonges pour avoir l'argent. Bon ton andako. Puisque tu as peur que tu vas laisser quoi à tes enfants? Je n'ai pas peur. Bana na boti bango, na kotike bango Bible. Bible oyo. Ba mama na bango na bala bango na Bible oyo. Na boti bango na mbonga Bible. Bible oyo. Ebe manga na poto. Le Bible oyo salanga na yeba na mokibum. Tata na ngaya c'est fonctionnaire. Il y a ministère de la justice. Ayeba na quitté. Il travaille dans l'antifraude. Il n'a pas été connu. Mais aujourd'hui, la Bible a fait que Tchato soit connu dans le monde. Je ne me soucie pas de laisser la maison, de laisser la voiture à mes enfants. N'a qu'un de Kokoyiba, qu'on fait la fabrication. Il y a des dimensions, il y a des délivrances à mensonge, il y a des prophéties à l'Okuta. Pour ne dire que la bande n'a non. Bande n'a Dieu s'occuperait d'eux. Place Mokolonzamba Koudingana s'arrêter. Je vais m'arrêter. Pour ne dire que Abraham, je suis pressé pour partir. Paul dit, l'amour pour moi m'est un gain. Le lieu passé aux Obanga Liwa, puisque il y a des gens qui font que des différents. Ngai na Zobanga ngote, ate yo passé de peine du soir. Aux autres ne battent pas dans Ngai pour baya kwa takenga. Na kobanga te et puis image na bango na ça déjà nango. Et puis tant que besoin ya na physique. Et ça d'abord dans ça na mawa ya koyoke na bino na physique anjambe tala oyibi ko koyela bino te ankolo yesu ndaba pambra bino. Alors maître Churamboma na la question na eza question te mais eza likambo oyo bandeko babengela biso bandeko ya amour et vérité
nalingaki likambo yo omeka ko ndimboela un petit peu fonctionnement na biso na oesika pour bayeba que biso tozali batu ya investigation te toza na pouvoir wana te tozo vivre na mboka l'état mboka moko eza mboka droit tokoki ko se substituer na msala o biso sala te bandeko wana babengaki balobi bon toyokaki oyo Bishop Tatu balobaki la fois dernière oyo bino na plateau bokomantaki sur l'achat temple tu basangisaki mbongo oyo bazaki na kati ya comité wana ya achat temple mosusu bakima bakende na bango puisque bamona vérité te bango baye ko témoigner babengi biso bango mosusu kena luka information te mais information to luka biso bayebisi so ndenge lekaki biso avec ndenge toyokelaki lisolo to comprendre que vérité zana to passer en internet tant to passer en internet mbala liboso Bishop Tatu mbala liboso a pesa ibango longonya ndenge nini bango basomba po mingi bazana na mboko yo bazana esika osambela tango na pesa bango longonya est-ce que pasteur na bango Philippe Njoli abenga ki biso pesa biso ata merci mais justement ye Philippe Njoli muto abenga ki tosola ki ne mulai so azolanda biso azamusa na nzambe akondima o ngala na ifsaki ye bandeko mibale misatu ya amour et vérité babenga bayisinga abimo papa, il faut tout solo là, il faut tout l'action sur papier, il faut, bon, vous avez média, beaucoup ça l'investigation, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire l'investigation. Papa. Non mais d'abord, vraiment, partout dans le monde, ça ce sont des débats moraux et ça absurde. Pourquoi? Est-ce que mon aliboso appelle cette église yangona? Pour la nibaye gondi makaka siko. Et puis bango bazana biso doza laisser partir mon peuple. Il ne veille au dosa la pona ba peuple congolais. Ceux qui bango basombi le pan. Ceux qui basombi le pan gote. Nzambo ya pesa bango na mbongo balia na bango. Mais biso doza na bango bazana injonction wa kopesa biso teke boya ko sala boy. Pourtant to lobaki makambo na bango bati ba yebende information et bibaki te. Donc on n'a pas ces droits. Ceux qui bango bazana besoin ya ko justifier na likambo wana to boya ka justification te. Plateau ezali awa. Ba ina ba pavé bango basoma ka église na bango pour mo kilipe mona ke batu mususu pe baza ko somba malgré batu mususu ko somba ndako na bango malgré batu mususu ko sala pona omengo na mais na batu mususu bazo se soucier pe na bango bazo somba ya kunde sala kibiso sekota bango ndi ba ko sala ngo voilà eza na démarche mon côté laisser partir mon peuple na monde ko sala ka ata mo ko ke la ndelo pasteur mo ka sali bo lala no pongi mais yo zo sala soki boza 3 yeba ke de baza batu na biso ba ko yebisa biso na koloba amuso zo comprendre te batu na biso pete batu nzamba chaki pembe na yo po lukutano mona depuis que tu as vu son dédo sala batute nzamba yebi makamu to zolo babiso to ko bango ndeni bato ka bazana se bo benga na bango te bazala wana bako yebi sabino makamu ndeni bako sabiso makamu ndeni ezoleka te biso to na droit na te frère bango moko frère et puis d'abord ce que ça li kambeza il y a solo mais c'est un simple problème parce que attendre que yemo pasteur a bengio aya tokutana to solo ngoto en tout cas vraiment ce que ça na bato za na Paris na mboko yo bato ba sombi église na bango d'ailleurs ça faux parce que ya mutako sombi église te baza na ba association faut poser la katoza quand même na poto bati ko sa bana na nzambe na ba niveau oyo eza na église moko te ko somba église na comme église non à part catholique na protestant voilà ce que yo lingo somba il faut les cas sous couvert na bango est-ce que ce que ça sous couvert na bango ça ka mo fouter est-ce que ça yo où c'est qu'on me fout c'est que ça yo te mon frère pourquoi nous ça va dans bon bien église a 100 000 yo 5 batu 300 000 bon 200 000 les a église ezali 500 000 par exemple 50 000 yo 550 000 100 000 les a donc nous surtout là pour nous camoufler ko justifier na bande côté wazo souffrir peme na yo papa toza na musala wana te biso musala biso za éveil to bisaba na nzambe que c'est l'heure de laisser partir mon peuple ezaki musala moko Moïse asala ngo d'une façon là même ye moko Moïse le place avant na lola atele maka po lobo Moïse te Moïse azali parce que batumi bazana na moi ikamona po ba disciple à Jésus tango ba ina transfiguration Yesu azo sambela ba disciple ba moni Moïse na Eli na ne bise ba wana Moïse et puis na ne se ba ke Eli pour ba ba bango yeti ba yoka pe na lisolo ko ba ke physique au chatumba bien au message be imbattable ndeli o yeba te mais tala molimo ze papa Alléluia. Alors donc on a resté comme que na suka ya émission na biso yo lobinde ni pona lisolo yo et to sala ndeni to ma caméra to zali habilité te na makambo wana tangu bishop apesa témoignage par rapport à témoignage information ba pesa ki ke ba sombi ba betel ba maboko mais ba benga bisote
po ezaki na terrain na bango mais ba oyo basambelaka na bango nde tozoloba ke bana na nzambe bazali kati na bango pour kopesa ba vraie information ya bana laisser partir mon peuple pour ba olanso bandako bazala sauver bakanisa te ke non nde bazala partout na ba bâtiment na Kisasa na poto ke baza bango moko te nzambe akeli bango ba Élysée pembeni oyo bakotika manto po ela kene moko la kisi ba information surtout oyo zali ya nzambe te tokozwa yango alléluia na nzela ya batu o nzamba ke na kati ya bâtiment so to bimi na bâtiment ezali ete poto surveiller nyoso to za koleka po na intérêt ba olanso bandako bon sikoyo lokola batu wana balobi te basombaki te sikoyo azobenga biso tobenga na caméra est-ce que ye afutaka courant est-ce que ye asomba cameraman est-ce que ye afutaka biso muta afutaka biso nzambe to dépendaka na batu te to lamukaka na tongo est-ce que ye alamukaka na tongo alamukaka na tongo te non wali musala te ngali musala te nzambe di bango asala Bishop ndia sala koma osala ala mukaka na tongo 4 ya ke musala 4 ya ipagalo bana na 5 est-ce que bango bakola mukana ke ndenga zala kutola kola te alors pour te dire que monsieur Sila na 1h du matin allez pour te dire que non hier azo senga biso to kende kuna na ba caméra à se tromper bon ce caméra quoi est-ce qu'il y a refutango merci beaucoup bino bandeko balandi moko pona ba espion mamusu bazo comprendre te nzambe na bolingo na a utiliser une femme qu'on appelait Ahab la prostituée oui pona ni pona information ba espion ya nzambe ati nzamba tindi batu baya na ndaku ya prostituée wana alléluia nzambe na lola ndumba d'abord ça musala malamu si musala mabe désolé mutu aza ndumba mais na bolingo nzambe atindi atiliser ndumba ba jeribo ke na ndaku mona basi pour l'intérêt ya nzambe ndeko nanga bazala matoyi bayoka amen merci beaucoup bino bandeko balandi tokomi na suka émission na biso lelo eza esengo munene mpona oyeba ke boza ebele bolandaka biso bipai na bipai nakotaka bamboka nyonso te puisque namoni bolandaka biso na ndenga mokie te nasi botikala toujours branché sur Erotech TV pour nous bozwa ba news bozwa ba nouvelle ya sika po ete boyeba kotambola na ndenge ya solo so moni ke na kati ya émission na oyo na kati ya église na yo oyo Bishop Chatumba auti ko dénoncer awa o maître Bishop Churamboma auti ko dénoncer oyo Galate le messager auti ko dénoncer awa zala siko na mission ya bokebi tant yozo tala pasteur ozo tala ezaleli na ye ko kene ngulu te mama okolela nano lelite donc na kansi pona lelo to soki wana bino bandeko o bozana habitude ko komela biso habitude ko commenter pour ko encourager biso to pesi bino merci mingi na kanti lelo to temps ya ko répondre na mituna na binote mbala sima to sala yango po boyeba très bien que to landa bino boyeba très bien que o bino bokomaka po ete biso to partager na bandeko mususu tout soit en considération mais le temps ekei to ko mbala sima nzambe apambola bino. Merci beaucoup bino bandeko bozana oisika pona ko pesa sango na oyo bazana na kata mulili bazana na kata mabunga na pesi bino merci mingi pona musala bosalaka donc avec Erotech TV ensemble pour être batba fungola miso boyoki mateya bolanda yango nakansi tokozongela su na simate et mate ezaki clair oba bandeko oba misi awa pona ko kebisa bino. En tout cas, bozala malamu et pas bino bosangana otango. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao ciao. Laissez partir mon père. Merci beaucoup. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, casa 119, bairro Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous.
Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Casa P Noël, juste pour vous satisfaire.